Bonjour, bonjour, ba mama, batata, bana, batata mwasi, ba mama leki, mama kiese, azongi lisusu na plateau. Na zongi lisusu pona kosala mwa exhortation, mwa lilendisi oyo ekopesa moko na moko makasi ya kopesa moko na moko boyebi. Comme habitude, to méditera déjà, nabondelaka déjà pona kosala audio ya 40 minutes te. Nde nalingi na sosolisa liloba moko na mukanda ya Jean 5. Liloba oyo batu mingi bayebaka yango na mukanda ya Jean 5. Liloba na Nzambe elobi na biso pona zo bandango na verset 1 tina 17 me na bandokata mwa muke. Bien-aimé tina 18. Liloba na Nzambe ezali koloba na biso awa kezalaki na ndeko moko oyo azalaka akufa makolo. Bien-aimé, mutu oyo akufa makolo aza incapable ya kozwa eloko meme likolo ya mesa, aza incapable ya kotelema azwa mai ye moko, aza incapable ya kozwa épice na likolo tolipa alia to eloko na congélateur ya mulai. Bien-aimé, ndeko oyo azalaka makolo ya kokufa. Me awa Bible ezali koloba na biso na Jean 5 ke haleluya ezalaka na feti oyo ezalaka haleluya na mboka ya Yuda na Jerusalem. Yesu akendaki kuna, esika ye akendaki bien-aimé ezalaki na liziba moko ya mai, liziba ya kisi. Liziba wana ezalaki hôpital. Liziba wana ebengamaki pharmacie spirituelle. Liziba wana ebengamaki hôpital oyo basalaka opération sans cicatrice. Liziba wana ezalaki liziba pamba pamba te pona bambrima te pona bato batosaka Nzambe te, me liziba wana ezalaki pona bana na Nzambe. Makomi ezali koloba na kati ya temple wana ezalaka na baporte mitanu. Jésus Christ azalaki na balcon, abandaki kotala kobeta baturu na kati ya balcon. Bien-aimé, na esika yango ezalaka na baveve, bato atengu tengu, bato a maladi ya ndenge na ndenge, bato bamonaka te, bato bayokaka te. Bien-aimé, basorti nyonso ya maladi tanko hôpital mutu na mutu azalaka na kana ye na kati ya hôpital. Mutu asombaka kisi na pharmacie azalaka pe na likambo na ye. Bien-aimé, oyo ezali pharmacie spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, Yesu abandaki kotambola na veranda, azalaki komona batu oyo nyonso, me zalaki pe mukolo ya kopema babengi yango. Bien-aimé, mukolo ya kopema biso tokoma kozwila yango na ndenge na biso. Mukolo na kopema kotuta fufute, mukolo na kopema kokende wenzete, me mukolo ya kopema bien-aimé otie nzungu na moto lambi. Mukolo na kopema otoki biloko na nzungu otie na mesa. Mukolo ya kopema osukuli basani. Bien-aimé, mukolo ya kopema oyo bazali koloba na biso ezali topema na kati na louange pe adoration. Ezali te ke kopema na lolenge oyo bino boyebi ke haleluya ke topema po ete Yesu alobi to vanda. Bien-aimé, lamba ya pamba ya kotia na nzoto osali deja musala, elongi ya pamba osukuli nzoto osali deja musala, babote yo tie osali deja musala. Bien-aimé, to se comprendre mukolo ya kopema ezali mukolo ya louange, ezali mukolo ya adoration, ezali mukolo ya koluka Nzambe. Me mukili lelo ekomisa yango na ndenge na bango ke tolamba fufu tolia na biso me totuta fufu te. Me basani tango bosilisi kolia bosukuli. Tokota na connexion bien-aimé na Yesu. Yesu azalaki kotambola, haleluya, na liziba yango angelu ya Nzambe azalaka koya. Angelu ya Nzambe azalaka koya mbala moko. Soki aye mai ezalaki koningana. Soki mai eningani
mutu oyo nzamba permettre na mokolo wana yende mutakodinda na mai. Bien aimé, babandaki kokota na makasi na bango te. Ebandaki kozala ngonga ya kobika ya mutu moko. Balobi te kene bandeli ke batu bazalaki bakufa makolo. Me balobi batu mibale. Na tango tosali lecture, toye ko découvrir ke mutakufa makolo azalaki ye moko te. Azalaki pena bandeko mususu na kati na esika na yango na liziba. Me bien aimé, Bible ezali koloba na biso ndeko wana bandaki kokoka kokota te po ete ange abandaki koya mbala moko pona koya koningisa mai. Haleluya. Wana Yesu mukolo wane ekomaki mukolo ya prantoli. Yesu amoni prantoli. Yesu alobi na prantoli, eske olingi obika? Bongo biso mutuna wana tango eyelaka biso, réponse na biso ezalaka nini? Bien aimé, mutu akenda kaka kota négative, mutu amonaka positivité, mutu amonaka likambo ezali malamu te, pona tozanga kondima, tozaba aveugle spirituel, tomonaka te misu na biso emonaka te. Bien aimé, kozala malamu misu na biso efungwama. Toloba na nzamba longola biso bekai na misu. Soki alongoli biso bekai na misu, tokoyeba komona gloire na nzambe, tokoyeba komona nkembo na nzambe. Soki bekai na misu kozala kati na biso, tokoka kolonga te. Bien aimé, na yango bana na nzambe, tango Yesu azali kotuna esko lingi kobika, yo zali kobondela, ozali kosenga libondeli pona obika, Yesu ayeli yo en personne, azali kotuna yo olingi kobika, obandi be explication, omemi Yesu na nzela ya rock, okena Yesu na nzela ya gambela, ozongisi Yesu na ma campagne. Bien aimé, nzoka nde réponse ezalaki simple. Olingi kobika, oui mokonji na lingi na bika. Ebele babela bondela nzambe. Me mukolo na ye ya kobika kompranda kangote. Nzambe tango azali koya pona bikisa yo, yo bandi maloba mabe na munoko na yo. Maloba ya kokondane, nzambe alingi ngai te, nzambe boye na boye. Pona nini connexion ya yo na nzambe ese kufa, obima na connexion. Bien aimé, eloko nyonso pona olonga foko futa prix. Yesu afutaki prix. Yesu apesaki makila na ye, oyo yo na ngato yebi talu te. Me Yesu akufaki na ekuluzu pona kokangola biso. Me yo pono se sacrifier pona Yesu, okoka ko se sacrifier te pona nini? Yesu alobi na ye ke telema, prantoli telema, tambola. Prantoli a telema ki atambola ki Yesu amona ki explication na ye te. Pona nini azalaki aveugle spirituel, bien aimé. Ayebaki eloko ya kosala te. Ayebaki memi pa mutuna ya Yesu. Yesu atelemi na porte ya ndako na yo. Combien de fois yo bengana Yesu? Yesu na tango aye na ndako na yo bengani ye. Mukolo moko toko mona ye. De fois na porte ndako na yo so yamba bato ndenge na ndenge. Mai ya pambo kabakate. Bien aimé. Lydia abika kipona bolamu. Mai ya pambo kabakate. Omoni mwana muninga zo lokota na fulo zo seka. Ozo buaka kutu linioko zanango. Olo pesa ye na maboko. Obuaki linioko yo zanango. Pona mwana wana alokota. Bien aimé bana na nzambe. Ba mama na Yesu, ba tata. Totie bomoi na biso wapi. To bongisa. Yesu ayaki kotele misa prantoli atelema atambola. Eske sika wana tango nazomona mbalobi kaka mutu moko akufa makolo. Me awa batangi batatengu, batandenge na ndenge batangi. Me mukolo moko kaka mutu moko kaka bikaka. Koyamba Yesu bien aimé zala kaka mutu moko. Baloba kateke batu bayambi Yesu. Wana fwe zara na ta ya Pentecote. Batu oyo na Acte des Apôtres 2. Ba oyo batiolaka batu bazalaka na chambre haute. Bible lobi babikaka 3000 personnes. Mena tango na biso oyo. Tozali kotambola na ekobo. Tozali kotambola na koyiba. Tozali kotambola na koboma. Tozali kotambola na mabe. Eza pasi memi 3 personnes na mukolo moko babongola motema.
Prantoli telema tambola. Prantoli akamata ke toko na ye bien-aimé atambola ki. Balinga mina tango yo biki. Eloko nino sali na nzambe. Na tango yo biki liloba nina malamu pesi nzambe. Na tango yo lo biki libondeli nini yo sali. Pona nzambe oya biki si yo. Mikoleleka ki na lobaki na batu oyo zomi. Ba oyo bazalaki na maladi ya mabe. Ya maba. Bien-aimé babikaki. Moko kaka mutazalaki reconnaissant. Matei wane zali na temi reconnaissance. Toza reconnaissant à mukete. Bien-aimé apusanaki. Bayuda batomboki a mukili. Lipamboli na yo. Ndoki pa za pembeni na yo. Lipamboli na yo bien-aimé. Satana zo zelango. Lipamboli na yo. Libota na yo kotela mila yo. Poete Bible lobi na Matthieu 12:36. Mutako boma yo. Ekozala kaka ndeko na yo. Ndeko pe oyo prantoli tango atelemi bandoki pe bazalaki pembeni wana bazozela ye. Balobi ke pona nini yake ndako bikisa yo na mukolo ya kopema. Mukolo ya kopema babika kate oya bikisi yo nani. Haleluya. Alobika zongisi mutu moko abikisi ngai. Abikisi yo ndenge nini. Kokamate toko na yo tale zongise toko sike zalaki kenda kovanda. Balinga mi ebele basambela kapono tikala na kiti. Ebele basambela kapono telemate. Ebele basambela kapono bongate. Ebele basambela kapono yamba Yesu te. Na tango bazali koleka bamona kayoka kawana. Basekila kayoka kawana. Basala kaka makambo nyonso wana pona nini mutu akoya kosala kolobela yo bolamu azate mutu azali bele mutu yangwana bien-aimé lipamboli na yo keba mutu oya tela milaka yango tela keba na mutu oyo ayako yebisaka yo ka makambo ezali contre santé na yo contre bomoi na yo makambo na yo ezo marché te ya kwa encourageaka yo kaka mukolo moko nzamba kosala te ata mukolo moko eske nzamba sala ka sali bondeli eske nzamba sala ka sans connexion eske nzamba sala ka sans koluka ye bien-aimé mukolo ezalaki mukolo ya prantoli esengelaki mukolo wana atombole toko na ya tambola po ete epesamelaki ye bato atengo batikalaki bato bakufa miso batikalaki po ete mukolo na mukolo yawe azali kopona na moko tango mai ezali koningana anji wana azalaki kouta epai na nzambe pona ya koningisa mai po ete yo obika pona yo bika bien-aimé ezoko dependre na kondima na yo bien-aimé Yesu abandaki kosimba bato na maboko te mabandaki koloba kondima na yo ebikisi yo lolenge moko na prantoli asimbaki ye na maboko te asimbaki makolo na ye te asimbaki etoko na ye te malobaki na ye kaka prantoli telema tambola yo sikoyo bazo tambusa yo koka akosa libende ekosa kenda kosambela odindama lokola pike oyo bazo tongela ndako telema kende koluka odindama lokola pike balingami prantoli a deplasaki alongwaki ayokaki ke kuna na lingomba wana bato bazobika liziba wana ya mai bien-aimé ezali kisi ya molimo mosanto liziba wana bien-aimé ezali Jésus-Christ ezali pharmacie spirituelle pharmacie oyo ezangaka kisi te pharmacie oyo etikalaka pamba te lokola bopitali na biso ya baafrike mutakoti na hôpital ya munene kisi ezali te mais na pharmacie ya Jésus-Christ nyonso ezali na pharmacie ya Jésus-Christ mbongo ezali na pharmacie ya Jésus-Christ basijo oyo esalaka bopération sans cicatrice ezali ndeko oyo azwaka opération sans cicatrice na tango bien-aimé ozali kozwa opération sans cicatrice ba oyo balingi ozala na cicatrice baza pe pembeni na yo keba mukileza ya kobeba nayebi ke ndeko oyo bandeko nyonso bazali awa ngana kotanga kaka ndeko moko lokola prantoli peut-être bamisusu babandaki koningana mais ye balobi 38 ans bien-aimé avanda kaka alagoni haleluya makole bushaka te makole tambulaka te angulumaka te akomi bwaka na mai ndenge nini
balingami lipamboli na yo kotala bao bazotiola yo te. Kangama na Yesu, zala na kondima. Omoni esika kaka wana yo vandi, esika pe Jésus akokuta yo. Omoni esika yo lela kambongo ezato sala boyo kokakate, Yesu akoya kotela misayo. Omoni musala wana oyo yo zo rate, bazui ba misusu yo ozuite, Yesu azozonga. Malgré maladie, zala apôtre Paul. Apôtre Paul bien-aimé, asalaki, alelaki na mukanda de Corinthiens. Je pense de Corinthiens 12. Apôtre Paul alelaki bien-aimé. Alobaki ke nzamba sengaki mbala ya misato. Apôtre Paul azalaki courbe. O babenga kankunki. O tobenga kana portugais ziba. Ezalaki na mukongo na ye bien-aimé. Mais apôtre Paul atelemaki. Apôtre Paul atombolaki liloba na nzambe. Apôtre Paul alobi na nzambe mbala ya misato. Nana posa na bika. Nana posa na kangolama. Nana posa ngai pe na zala malamu. Nazali kwa mpoze maboko. Batu ya maladi bazali kobika. Me pona nini ngai nazali kobika te. Yesu alobaki na ye ma grâce ta suffit. Ho. Ngolu na ngai. Ngolu na ngai. Ezali kotambola elongo na yo. Balingami malgré kunki wana yo zanango. Malgré mutu wane betaka yo. Malgré makolo na yo etambolaka te, adore. Adore nzambe yebaka lipamboli na yo ezana bato bakangango pe lipamboli yango mukolo yo kozwango bato wana pe bakotelema pona kokase lipamboli na yo me pona bato bakase kobika na yo te pona bato bakase lipamboli na yo te zela Yesu akotambola pe na veranda. Georgette Kefa ayemba le panier circule encore. Le panier circule encore. Esika yo vandi alora mbongo aloba. Esika Yesu akokuta yo. Esika okokangolama. Esika pe okobika. Esika okobonga. Balingami ba oyo ba etufa lipamboli na yo. Ba oyo basalaki yo vanda na liziba maitanga koningano telemate bakokamwa. Balingami bana na nzambe ba yuda batombokaki balobi zongisa etoko na yo sika ewuti otelemi ndenge nini. Balingami obandi musala ndenge nini. Balingami obelaki otelemi ndenge nini. Ndenge moko na lisese oyo na Actes des Apôtres 3. Ndeko oyo azalaka na porta zelaka Pierre abandaki kolia na komela. Mukolo moko bien-aimé. Tango amonaki Pierre akanisaki kaka oh Pierre na jamba pusane na lingi na zwalipa. Nzoka nde bazalaki ne loko ya mutuya. Eske yo so lendisa nani? So telemisa nani bien-aimé? Nani oyo yo telemo kenda na hôpital okenda kolendisa ye? Na pasi ya makolo azanango, na pasi ya nzoto azanango, na pasi ya lolenge na lolenge. Banda kuto yamba Yesu oleka memi pa na hôpital obondela pona mutu okende memi pa na prison somo ya police esalaka yo pona yo kende prison pono kende kobondela pona mutu oyebi kaka police akangaka kaka batu ngai pa kokanga ngai bien-aimé bana na nzambe lipamboli na yo nani akangango keba na bato yo zalaka na bango po ete mukolo moko bakobotolo lipamboli. Na sauté bien-aimé, na verset 14, Bible lobi, kaka prantoli oyo batelemisaki akutani na Jésus, na ndako na nzambe. Yesu alobi na yo moni ndengo biki, kozonga lisusu na masumu te. Ndenge moko na mwasi oyo na Jean 8, mwasi oyo balobaki ka Yesu alobaki na ba Yuda na ba Pharisien ke soki mutu oyo asala nanu lisumu te abamba mwasi oyo libanga alobaki na ye kende me kosala lisusu masumu te me awa pe alobi yango na ndeko oyo kende kozongila lisusu mabe oyo yo salaka te. Na sauté bien-aimé na verset 17 kasi Yesu alobi na bango tata na ngai asalaka tango nyonso. Tata Yesu asalaka na tango nyonso. Mukolo na saba bien-aimé ezali mukolo na adoration. Bible elobi na 1 Thessaloniciens 5 verset 17 to louer, to adorer, to lembate, prions sans cesse. To bondela na kotika te. Na tango Bible elobi to bondela na kotika te. Eza Bible elobi te meza apôtre Paul mutalobi alobi ke to bondela na kotika te. Balingami ozana musala connexion na nzambe.
ozolala spirituellement, moralement, oza connecté na Nzambe. Yango mwana kata mususu ozolota ndoto ya mabe, Nzamba ye ko défendre yo. Pona nini oza connecté na Nzambe. Ata bitumba ngo ezalaki ndenge nini. Omona kata ngolota kolonga kana yo kaka na butu. Baye ko bundisa yo me olonga kana yo kaka bien aimé. Olonga kapona nini oyebi eloko elongisa ka yo. Yesu azana mopanzi na yo. Zala prendre litango bakoya kotela misa yo. Me kolinga kopesa explication te na mokolo ya kobika. Yesu atuni yo olingi obika. Yo ndima kaka oui. Bongo kopesa explication pona nini. Ah mutu. Mutu paza na makambo mutu akomprandaka nokite. Mutu molimo na Nzambe ezalite. Ata ozali kokende kosambela. Ata ojena ko priaka. Ozwake loko te likolo ya murmuration. Bana Israel likolo ya murmuration. Babandaki kozwa nkuba. Nkuba vema babandaki kozwa. Bien aimé. Bana na Nzambe. Tosala musala ya nkolo. Ayebisi ya kekende kosala lisusu lisumute. Pena ba oyo ba yuda oyo babandaki komirimire koloba na Yesu pona nini azobikisa na mokolo ya saba. Alobaki na bango ngai tata na nga asalaka na ye mikolo nyonso. Tomilengela bien aimé. Nzamba lola pambola biso. Naza vema na commentaire kopesa te. Bien aimé, oui na biso ezala oui, non na biso ezala non. Toto yamba Yesu, toto tikala na Zamba. Ndeko prantoli, azalaki na kondima. Ba oyo nyonso babandaki kondinda na liziba. Bazalaka na kondima, yo pe zala na kondima. Yesu azotambola, le panier circule encore. Yesu azali na basizo spirituel. Azana pharmacie ekangamaka te. Yesu azali na elambo oyo esilaka te. Liloba na Nzambe kosila jamais. Pharmacie ya Jésus kokangama te. Bambele spirituel. Azali bien aimé na ba pièce ya échange. Oya koki ko changer na nzoto na yo. Oya koki ko changer na nzoto na ngai. Yo na nga tozala na elikia. Tozela panier ezo circuler. Bien aimé ngai ndeko na bino mama kiese fondation tosangana. Nazotika bino. Nazokende. Nasali kaka message oyo na lombango ponelendi sabiso. Eza message na uti kosala na lini. Bien aimé bana na Nzambe. Audio oyo kokota na bandako na bino. Bosabone massivement. Bokokuta makambo ya kitoko. Na kanali ya mama kiese. Kanali ya mama kiese ezali makiese tosangana. Soko betika makiese tosangana. Okoti na yope. Eza na mona W même point to virgule. Eza te. Okota kaka direct. Hallelujah. Ba mama Nzamba pambola bino. Video oyo kokota na bandako na bino. Bo pambola mama kiesa pamboli bino. Bo bolinga mama kiesa bo pambola ma. Ba oyo pe bo yina mama kiesa bo pambola ma. Metango bino bozo yinanga ngai mabolongo. Nazo bondela pona bino. Pona boyeba Yesu. Pwete mabota na bino. Ezala malamu. Mama kiesa atiki bino. Bonne journée à suivre. Bye.